na monité natangi na histoire ya monde na monité naluki na yemba peut-être osé pour passer Seigneur je n'ai pas pris non plus entendu parler oui akokalala yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atana oyo ya international papa na yo kisangwa banzamba mokilo yo mokota kufa se kwa lokola yo Yesu nanya voyage lokola yo nanya wakoka nino ya wanzambe uni masomo ya ekulusu konanga okufose kwa poyo zali nzambe Yesu nzambe moneno kitana se olata nzoto poyo bikisanga okitana se pozwe sikananga ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe na bomoi papa ozali nzambe na bomoi yawe ozali konzi oyo esimba bomoi na nga ozali nzambe oyo abikisa maladi nakokende wapi nzambe soki na yo te ikolo evangelo na yo yawe mabele enyotelo na yo ozali nzambe ozali nzambe mokote lokola yo nzambe na ngoya olatike mbo vandi na bosantu ozingami na bangelo bakoyemelaka yo ntongo mpe popa Artamon tu m'as rendu intouchable Artamon tu m'as rendu invincible Aliwana yo tokomine la santu lise kwana yo tokomine balongi nzambe na ngoya olatike mbo vandi na bosantu ozingami na bangelo bakoyemelaka yo ntongo mpe popa nzambe na ngoya olatike mbo vandi na bosantu ozingami na bangelo bakoyemelaka yo ntongo mpe popa autrefois ngai nazalaki binzo ndoki akolianga lolenga lingi mais par son son se métamorphosé osimingo sambwe maladi na miso olengo bebi naza toxike grâce à lui
akende mbala moko. Mais comme nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te, lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa motu ya nzambe na bango. Yango bien aimé bato wana bakoma oyo biso toliaka ngulu te po milimo mabe ekotaka na ngulu. Mais so bino boliaka ngulu te po milimo mabe ekota na ngulu, bomelaka mai te po milimo mabe ekotaka na mai. Yango tokumisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko ya tata mpona kolingisele mpona ngana yo Jésus de Nazareth. Amen.